Chokomone Chimatuta, Chikofotea, Chopayo. No image. Banza Songo ya Congo. Edino. Image. Edino. Image. Edino. Image. Edino. Image. Edino. Image. Edino. Image. Shalom peuple de Dieu, shalom. Votre humble serviteur des prophètes Ézéchias Mboku. Donc la ligne kaka nazwa 5 minutes pour répondre pour la émission au Bishop Chatumba Salaki. La moni batebeli batindelinga vidéo au parti batie qui alobi ba sali nzambe bandiminion so bazwaka bango en otage. Bakomelinga batindelinga tala muto kote la kayiwana baniko trahir église baniko trahir basali nzambe tout ça. Et là liboso na répondre bino que je suis le prophète de l'Éternel. Na kote la Bishop Chatumba te mais na kote la parole ya nzambe. Bible bina biso na Psaume 105 verset 15, ne touchez pas mes oies, ne faites pas du mal à mes prophètes. Cela veut dire Bishop Chatumba aza mosala ya nzambe. Na mosala militaire, tout le monde a ba oyo kuti, il faut respecter ba. Bamsuba bio kasi koko no tama oui Bishop Chatumba azali koko ya koko na ngala makama nzambe. Bien aimé dans le Seigneur. Bo ko longola nga ba enseignement o ba pesa bisoté. Na mosala nzambe il faut respecter les gars qui ont vécu ba o baza ba aimé faut qu'on respecter ba peu importe à koko sala. Bien aimé, Bible ezali mbele mimi bali. Bo mona bana ya Noah lango masangatikali bonumu ba o batalaki basekaki balakela mabe mwana mayela finika ki elamba nzamba pambola ki le même Noah nzamba azuye mbula arche beta bisala mbula beta bisala arche de Noé ola kokota bato baloba boye kokota pono Noah lango masanga mutona mela masanga lango ga yona o nzamba itizeka muto amela masanga mbula beta ka badindaka bakota kati ba o bandimaka bakota mais le Pierre awanga na Yesu 3 fois. Bien aimé, Pierre akata mutolito ipona Yesu. Bible est clair, par exemple les alliés belé na Bible tokolo bien aimé. Tokoki tout moni même David, nzamba a rejeté Saoul. Ba nsu bazolo David ba boma Saoul sabo mais David albaki na boyi azaka ka mukonzi. Azalaki mukonzi azarwa na wo respecter na boyi na ko simbete. Bien aimé, Bible est clair. Ngana kote la Bishop Chatumba te mais nazo kote la parole de Dieu o ezokolo bana biso il faut protéger les hommes de Dieu il faut. Bien aimé, une vidéo Bishop Chatumba sali bozo tala ka partir lobi que non ba sala nzambe tozora avec ba bandimi en otage. Mais botala na tambo tininga vidéo na tali vidéo nyonso si oyebi mutu so azolo ba makambo ezanga ba côté positif na ba côté négatif. Botala ni la vidéo na tali vidéo na bien sur 10 na pesi Bishop Chatumba 8 sur 10. De on a peut-être asa imparfait ba makambo peut-être aloba ki on ndenga mabe mais sur 10 na pesi 8 et puis azo préciser bien. Albi na Romains 8:11. Mon limo mo santo oye sekusaki Yesu oye na puissance ya résurrection. Soki et Bible bi soki ezapa na biso to tambola na obanga nzambe mais l'église ebele basana molimo wana tembo l'esprit supérieur l'église ebele ba kisimba esprit inférieur azolo bango bien ba pasteur nyonso te mais ba oyo ba simba ba kisi nana éviter pasteur mo bona kongo tata na kufatikele nzungu ba collaborateur ba boya ya récupérer nzungu na lelo église matako nana éviter que na kisha sa ba kisi koti église même ba langa nzema même na poto ba pasteur ba bunga nzela ba simba ba kisi nana yebi amote bilo Bishop Chatumba zoba parce que vous comprenez azana raison makambo bela za koloba makambo zoba ba danse ba pasteur maskamba masanga bilo nyoso azana na raison bien aimé Bishop Chatumba makambo zoba bilo azoba bien ba pasteur o ba simba ba kisi abi ba pasteur nyoso de so oza pasteur o simba no kisité donc ozana problème wana te mais so yo simba ki se retrouver na makambo ça la repentance ngai personnellement
Bishop Tchatuma alandi monsieur Azana a raison parce que Azako le bien molimo o et de cela veut dire le Saint-Esprit. Il est temps de créer la relation personnelle avec Jésus, l'intimité avec le Saint-Esprit. Yé azolo le pasteur oyo batambola na molimo mo santé. Ba pasteur ba bunganzela ba simba kisi ba kena simba l'esprit inférieur. Mais biso ba pasteur otoana et l'esprit supérieur qui est le Saint-Esprit tout ça dedans parce que pasteur parce que l'église est dirigée par le Saint-Esprit. Mais le pasteur ou simba bakisi, bien aimé, Bishop Tchatumba a raison. Bandimi bakoma ba esclave na bango. Botal l'église musuto otanga bakoma titolingi ba polémique, ba fuka mela mutu. Bazo opopesa mutu mboto kolongwa kuna ti osali même 1 mètre. Attends tu vas kilomètre ou 1 kilomètre pour que nous puissions monter mbote bazo benga nani yo molimo mo centre bino si mona mutaza la molimo mo centre boko na bango nde molimo mo centre mutasa li kona c'est bien mais ça Bishop Tchatumba a raison hein toujours mon lelo pasteur nous soit autoba la 10 femmes l'église ne babala bazo tchang même na ba Facebook a raison Bishop Tchatumba azo lobake ba pasteur oyo bazana molimo mo santé na Romains 8:11 molimo oyo c'est le Saint-Esprit a lobeli l'église non sauté yemo pas préciser ba pasteur non c'était l'église non mais l'église oyo bazana na molimo mo santé l'église ba bunga nzela ba simba ba kisi papa tous azana raison toujours mon l'église nous bazo fêter Noël na bango au soit disant Yesu na bango toujours mon l'église belé ko na bango nde molimo mo santo toujours mon l'église belé nzambe soki ya nani ya nani biloko wana nana bosani ke tata moko akufana kishasa nzungu yango ba collaborateur bakima mwana ndima nzungu lelo moto pela ça na raison biloko azolobela alobi yango bien l'église oyo basimba bakisi bazozo bandima notal l'église bela même na ba Paris ba passer ba simba ba kisi ba comment na ba chauffe dans les scènes l'église une église na 4 sœurs ba makangu na bima na bango pour lia bango mbongo bima ba koma basi na yo bima na bango pour ba pesa ko mbongo bi mais Bishop Tchatumba il a raison bino bozo condamner Bishop Tchatumba parce que bozo comprendre ngana côté la na côté la parole moi je vais respecter les Bishop Tchatumba jusqu'à Yesu Masi Yarouya Aza Moussala Nzame les restes c'est son problème avec son Dieu il y a le ban à Bishop Mutabenga Bishop Tchatumba ezangate ezayote ezanzambe wa benga mutupe son nzamba rejeté nzambe wana kaka yemo mutabinenga wa rejeté de tout tika ba polémique à pamba bato mukili bolini kaka nini ba koloba Bishop Tchatumba il a raison azoko ba l'église oyo bazana molimo mo santo te pas bi Romains 8:11 molimo c'est le Saint-Esprit. Et l'église est belle, il n'y a pas de Saint-Esprit. Bazobim sa ba magorodo, l'église est belle lelo kene. Nana yebi ba biloko toujours ba masola ba gege ba biloko belle l'église moi to ba biloko ba makiona ba titalatala aroba ke zo mama mo na kalbo bazana mbongo te ba pesi mbongo aya bien aimé nazana frère mobo azana na Bordeaux a bengenga betenga masolo bi fo aya au passer délivrance na prophète mona kisha saba sala ba dégâts mo ba yipsinga so frère na bani ba témoignage na sita mususu et zala dégâts bien aimé Bishop Tchatumba azana raison l'église ezaya ko beba biso to ba sala nzam to na ba miliana magie et côté l'église na balanga nzembo na ba pasteur bangwana ne Tchatumba zo ba kangi ba église en otage bakoma na ba makambo na l'église ba chauffa dans les seigneurs l'église 4 sœurs ya yimo ba bimaka na bango donc cela veut dire Bishop Tchatumba azana tort azana raison vraiment on a péci réponse na ngé peut sa réponse na monde qui bazo continuer tina ba image tala moto côté là na côté la Bishop Tchatumba te mais na côté la parole de Dieu na côté la malobo Yesu alobi et Bishop Tchatumba a raison abi l'église ba pasteur ba simba ba kisi o na Romains 8:11 alobi molimo c'est que ça Yesu bamba za na ngote ba kena o négocier tika te nzamba pambola bino so za mato ya koyoka yoka na côté la Bishop Tchatumba te l'émission Bishop Tchatumba sali ngana pesi 8/10 azana raison magie côté l'église même ba langa nze ba musicien bazo simba ba magie bazo kena ba loge toujours ka ba bilo ba nzemba ba na place au nom de Jésus le au nom de Gégé toujours na bazo bimisa ba fourmi ba magorodo bazo kena coopérer na ba maman ba kosi lo ba ke mona no kofi ba yene papa nzambe toza pona ko juger batute mais Tchatumba Bishop Tchatumba azana raison l'église oyo ba passer ba simba ba kisi ba kanga bandimi en otage il a raison tika te nzambe apambola bino
yangai molobeli na bino le prophète Ézéchias Mbuku nzambe apambola bino na salika émission juste pour na répondre batuke Bishop Tatumba sur 10 émission asalaki asala 8 sur 10 alobaki raison alobi l'église a soloté o ya Yesu Masiate mais l'église o ba passer ba kena osimba ba gege ba simba ba kisi bazuso bandimi en otage nzambe apambola bino soto muninga loba atabo yina epe bondimaka yepe na makambo susa lobaka aza mosali ya nzambe pe na pesi raison na émission asalaki alobi a précision bien ba pasteur nyonso te ba église nyonso te ba pasteur ba simba ba nzungu ba simba ba kisi yango moni nzungu na ya simba ba collaborateur nyonso ba ozaba mpiake ye mo ngina parce que na bazana nzungu nete a sacrifier vie na ya ko lingate apambola ba collaborateur yango mo ba église on pasteur azo pambola azana ba jip ba collaborateur ka bazampiaka parce que église on nzamba pambolaka ceux qui nzamba zo pambola nzambe puis faut pambola ba collaborateur nanga. Donc Bishop Tatumba il a raison. Vraiment bon interpréter mal to Bishop Tatumba baki, bon interpréter mal ponga pena lobité na pesi bino réponse pour na muzozo ba texto biloko belé ya on a baki no na sala émission mo bata à 5-10 minutes na répondre bino. Nzamba pambola bino tolingi bino mingi. Église, réellement, il est temps de se repentir et de chercher la relation personnelle avec Jésus, l'intimité avec le Saint-Esprit. La Bible déclare, cherchez tout d'abord le royaume d'ici, sa justice, le reste vous serez donné par-dessus. Il n'avait même pas un lit là où peut mettre sa tête, bien aimé. Aujourd'hui, les gens courent derrière l'argent, derrière le succès, l'élévation. Si l'élévation vient de Dieu, gloire au Seigneur. Mais si l'élévation vient de Guégué, 0 sur 0. La Bible déclare à quoi bien de gagner ce monde, d'aller un jour en enfer. Repentez-vous, dans l'enfer, il n'y a pas de ventilateur, il n'y a même pas de climatiseur. Tant yango bobongo la mitema. Nzambe apambola bino. Amen. Ya Congo epanzana pa wapi? Toana TV moko panza sango ya Congo. Edino image. Kitindindi. Chakudidi. So taite. Ba cheka.